otraitaka yango na traitaka yango kaka na bakiri oyo nini yango kiri oyo ntango yo ozwi opilize oyo otongoli oyo ekolongola bosoto eloko epesaka biso tokóma na impuissance ezali bamboto ya stalité ya biloko toliaka yango evandela biso na se ya vesa oyo wese ezalaka yango nde epesi moto akóma impuissance kisi ya hémorroïde hémorroïde soki moto aza kosumba makila nayebi to kobima mosopo nayebi kozongisa yango hémorroïde kobuka na mikuwa moto esika apanzani ubien na loboko ubien na lokolo naza na kisi atretaka miso babengi yango na français cataracte oyo ebebisaka liso esalaka liso makila to rouge mais na soki nasali yango mitangisi na mai mpe natie na miso après 4 jours okomona ebimisi oyi kotonga oti kopo mibale na mai mpe oniki tongoli yango pilize ntango opilize yango okei na besoin kuna na dusu osilisi oyei tongoli lisusu na ndako na mbeto oyo olalaka osali boye 20 minutes na mokongo 20 minutes na libumu okosumba basalite bamboto wana ebimi esilisi ntango osisi ozwi poudre oyo ntango ozwi poudre oyo obaki après okobaka 3 jours kolia 3 jours mokongo obikisa bato ebele aka epa na ngai bao bayaka babikaka bato nyonso baya pa na oyo babika deja baoyo baya lisese epa na ngai babika mingai rhumatisme oyo evandisi bato naza kotraite yango 3 jours asali atamboli bongo bato oyo baza na problème ya mabota mwasi atongola kisi oyo soki atongoli kisi oyo mobali mpe atongoli kisi oyo mwasi akende pa mobali mosusu te mobali mpe alinga mwasi mosusu te après 1 mois okomona mwasi azwi jemi mpe aboti mosusu mwana. Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend na ba heure bokolanda biso. Nous sommes Tolobela Congo. Votre émission préférée oyo bomesana kozela tango iso. Toza toujours na kati ya Congo profond. Wape pa toyaka kolukela bino ba solution. Lelo tolukeli bino ba solution oyo ezotungisa mabota, oyo ezotungisa ba foyer, oyo ezotungisa ba vie pe ba santé ya bato. Toza toujours na Équateur. Na kati ya ba investigation nde tokutali na papa oyo boko découvrir tout à l'heure nini azosala makambo ya minene na province oyo pe na kati ya mboka oyo tozali. Mbote papa. Mbote papa, bonne santé te na ngolo nzambe mwa kimia ezali kombo na onani Ogi papa Ogi papa Ogi toye kokuta awa na banzete yo osalaka nini? Bon, ndenge nazali awa nasalisaka kisi ya hémorroïde. Hémorroïde soki moto aza kosumba makila nayebi to kobima mosopo nayebi kozongisa yango naza na kisi oyo okozwa yango uti mafuta pe après ozongisi yango na kati ozongisi hémorroïde ndenge ebimaki après moto wana akobanda kozala malamu akobanda kosumba lisusu kosumba nye makasi te osumanye ya tete. Papa Ogi tokende nano malembe olobi otraitaka hémorroïde à part hémorroïde otraitaka hémorroïde kobuka na mikuwa moto esika panzani ou bien na loboko ou bien na lokolo naza na kisi oyo nakoki kobenda pe na kangi après ba 1 mois atamboli. OK, donc so moto abukani okangi ekisi et puis atamboli na kangi après na fungoli na kangi lisusu nakanga mbala misato moto wana mku etongani pe atamboli. À part yango malade mususu bon malade mususu lokola kisi oyo moni oyo na traitaka miso babengi yango na français cataracte oyo ebebisaka liso esalaka liso makila to rouge mais na soki nasali yango mitangisi na mai pe natie na miso après 4 jours okomona ebimisi bapotio wana ntango ebimi lokola mayaya soki esili amoni lisusu. Siko papa Ogi bakisi oyo obanda kotraite bato banda aneli? Bon ngai tata mwasi nde azalaki mosalisi ya bakisi oyo ya kotonga bato mikuwa ntango abandaki kotonga wana ezalaki na 1980
ngai naza moke nazomona kaka na miso nde ntango nakomi mokolo alakisinga mpo na lisalisi ngonga mpe aye kolakisa apres wana nakomaki na 25 nde naye kobatisama nabatisami ntango nabatisami nabangi kosalisa bakisi oyo bon naye kotuna nganga nzambe nalobi mwana ngai abelaki na pasi oyo ya bakongo ya motu wana oyo ezindisaka motu sikoyo ye alobi te lokola basalisi mwana abiki eza malamu ngai alobi te ngai mpe nayebi kosalisa yango tata mwasi alakisa ngai bon mpo na nzambe eza mabe alobi te nzambe aboyi nde koboma moto kasi kobikisa eza malamu salisa bato nde nabandi kosalisa bato nabandi mpe kotonga bato mikuwa soki namoni moto aza na pasi oyo aza nango ngai nayebi nabengi ye nasalisi donc otretaka mpe bana oyo baza na bapasi wana oyo ya bakongo wana nasalisaka yango te yango te nasalisaka yango te nasalisaka kobuka na mikuwa puissance sexuelle colonne soki oza mokongo pasi aza na pilisation yango oyo okoki kotonga oti kopo mibale na mai mpe oniki tongoli yango pilise ntango pilise yango okei na besoin kuna na dusu osilisi oyei tongoli lisusu na ndako na mbeto oyo olalaka osali boye 20 minutes na mokongo 20 minutes na libumu okosumba basalite bamboto wana ebimi esilisi ntango osilisi ozwi poudre oyo ntango ozwi poudre oyo obaki apres kobaka okobaka 3 jours kolia 3 jours mokongo ekomi kitoko obaki 3 jours olie 3 jours mokongo si passe mais ntango oza kobaka ifo olie biloko omeli oyo oyo ya mai oyo wana oyo ake koboma hémorroïde oyo ake koboma mokongo pasi sikoyo bandeko oyo baza na problème ya sexualité impuissance sexuelle sikoyo otretaka mpe yango natretaka yango kaka na bakiri oyo nini yango kiri oyo ntango oyo ozwi opilize oyo otongoli oyo ekolongola bosoto eloko epesaka biso tokóma na impuissance ezali bamboto ya stalité ya biloko toliaka yango evandela biso na se ya vaisseau oyo wese ezalaka yango nde epesi moto akóma impuissant ntango opilize kisi ya kosukola basalite wana nyonso ntango esili osilisi kosumba nde ozwi oyo obaki yango mpo esere anisi apres kobaka nde obanda komela oyo na mai mpo oyo azoboma hémorroïde pota hémorroïde oyo azopesa mokongo efficace okóma na endurance ya kosala sexuel malamu donc bandeko oyo baza na problème ya endurance bakoki mpe koya mpa na yo kobikisa bango bakoyoka malamu traitement na yo ezwaka combien de temps combien de jours bon na traitement ifo asala eloko ya 1 semaine mpo arétablir mpo banere ezongaki mpe motu mpenza oyo aza na problème mpenza ya sexualité oyo nzoto na ye ya mibale etelemaka te soki aye mpa na yo okolamusa yango bon naza eza boye elema oyo elala na mekaki mosusu atelemaki traita mpe abika sikoyo ndenge osalaka boye bakisi na yo ofartiraka yango cher te bon na ya liboso nalingaka kofacture te mpo ezali eloko oyo toza kotalela yango soki moto nasalisi moto ayoki malamu nde nabengi mwa moke oyo nakobenga epa na yo osengaka mbongo nano te moto aye azwi nano traitement après abiki nde ofartire donc bakisi na yo eza vraiment na efficacité eza vraiment makasi yango oza sur nango ke soki na traité moto akoyoka malamu après moko akokanisela ngai après ye moko akanisi sikoyo bakisi oyo ozwaka yango ndeni bon nazwaka kaka na zamba soki nakei na zamba oyo alakisa ngaki etala nzete tele boye komona yango tele mpe nakei nazwi yango nazongi na yango nde nasali oyo ya kotumba na tumbi oyo ya kolamba nalambi ndenge omona etelemi wana après nabandi kotraite moto na ka oyo ngai nasalisaka sikoyo neti oyo eza boye ndenge olambi yango so toyebi totinda yango peut-être na poto ekobeba te bon ndenge eza wana soki ekei lelo ekomi lobi moto akosalela yango après 1 semaine mais na bavoyage ya poto ezwaka un peu de temps esalaka kosala
ba 2-3 semaines pour comment bon senge to tindela poso poso ya nzete na poto okende poso to kangisi yango esika moko après kuna na poto nde ya lambi abandi kosala siko mai na yango ezala moto hémorroïde ebimaki nazongisa kaka na mai oyo ntango ye alambi yango avandeli yango na bassin wana kozongisa hémorroïde après azwi poudre oyo ya kobaka nde abandi kobaka hémorroïde etikali kuna na kati bongo bandeko basumbaka makila boyo basumbaka makila kaka kisi oyo moni oyo makila wana ezali te baeffet hémorroïde nde pota ya kati tombola yango oyo ntango nazwi na niki yango na mai kopo mibale tolalisi wana soki eza ya kaki eza urgence kaka na minute wana atongoli aki kosumba ngonga azongi ale biloko nde ameli oyo ake koboma bapoto wana akosumba lisusu te mpe azwi poudre oyo ya moyindo azwi poudre oyo na poudre oyo tokotia yango mafuta toniki toni ekomi lokola poudre penza lokola fufu toti mafuta wana mpona kobaka mais oyo akolia ti mungwa ya bakoko mpona kolia oyo aza kolia eza kokata mamo aza na kati ya hémorroïde na vesa ya moto kuna na kati esika wese ezalaka ntango esilisi yango kokata omona oyo ebimaki ezongi ekondi esileli hémorroïde oyo ebimaka ozotraite yango oyo mpe ezosumbisa mutu makila nazotraite yango bongo hémorroïde interne oyo ya kati nazotraite yango kaka na kisi oyo mpe na oyo ezosila donc bakisi oyo nde solution sikoyo malade ya miso otraite yango ndeni miso soki ezali nzete etoboli moto na liso na ampule naza na kisi na kasa wana ya zamba nzete soki ekoti moto na liso ekoti na liso azoki nazwi singa wana ya zamba kasa na yango naniki nasali motangisi natangisi moto wana après 3 jours poto wana ekufi mpe amoni lisusu bongo oyo nzete ekotaki te aza na malade ya miso bon malade ya miso lokola lotendi katarati soki ezobanda liso eza makila eza mafina na kati ntango eza mafina na kati kasa oyo na kosala yango mitangisi eswaka te ntango nasali na bandi kotia ye lelo banda ntongo tobandi na 7h tolekisi 8h 9h tolekisi 10h ti 16h 17h tobwaki asukola kaka na kingo awa asukola nzoto mobimba te kaka mai kaka awa na ntongo komona maya edipi miso ake abeti lisusu mai ya propre elongoli mayaya tobandi lisusu 7h tolekisi 8h 9h ti jusqu'à 17h ale abwaki après 3 jours omona miso ebimi polele mafina wana esili pota wana mpe ekufi ata moto azaka vraiment na problème ya misu bamitungisa te baya awa baya na ka ya katarati lotendi oyo eza kobanda makila mpe oyo ekomi mafina wana naza kolongola yango wana okolongola yango donc bandeko balandi soki oza na problème ya hémorroïde oza na problème ya impuissance sexuelle oza na problème ya misu vision omonaka bien te yaka benga biso na numéro eza affiché wana okozwa biso direct mpe okozwa bakisi oyo eza bakisi moko euti na zamba bakisi oyo eza nano naturel bakisi oyo batraitaka baza banzete na bakasa ya zamba sikoyo bakisi oyo ndenge otraitaka yango boye papa eza na inconvénient te bon na ndenge na bandi kosalisa bato namoni inconvénient moko eza te ekomplikaka te mpo ka na yango ezali kaka oyo wana baka onga na tangi na traitaka yango na bakasa oyo mpe bato bayokaka malamu oyo babiki mpe bazali obikisa bato ebele bayaka epa na ngai bao bayaka babikaka bato nyonso baya pa na oyo babika deja baoyo baya lisese epa na nga babika mingai rhumatisme oyo evandisi bato naza kotraite yango eza kopesa kimia mpe bato papa zala à l'aise awa tolobaka na kimia epuis kozala agité te mpona bato ebele baza na problème ya rhumatisme
bazana ba problème ya rhumatisme bato ebele oyo papa tikaka awa kozongisa te ba rhumatisme ezotungisa presque bato na mokili mobimba mosusu bazana problème ya makolo misu bafanda yo obikisa rhumatisme moto soki nakei natali yango nayebi ke yango soki na traité abiki me bapasi mosusu te rhumatisme kaka sikoyo otraita yango ndeni natretaka yango kokata nati mungu ya basenzi apres nakati ye okomona epandi makila moyindu apres ekoti na esukoli makila wana ekomi kitoko bangengi wana esili mpe abandi kotambola neti traitement ya rhumatisme ezwaka combien de temps rhumatisme soki na traité esalaka ba 3 jours nazo traité moto wana mpona komase naza na massage na yango ya bakasa na mafuta mbila na mase apres komase nde nakati ye soki nakati ye nzambe asali atamboli bongo bato oyo baza na problème ya mabota na famille mwasi na mobali babotaka te wana ezali babotaka te ta azwaki ti kobota te ezalaka le mosusu bamicrobe ntango mosusu mwasi azwi mobulu ya mibali kilikili mais soki baye epa na ngai mwasi atongola kisi oyo soki atongoli kisi oyo mobali mpe atongoli kisi oyo mwasi akende pa mobali mosusu te mobali mpe alinga mwasi mosusu te après 1 mois okomona mwasi azwije mi mpe aboti misu mwana kisi oyo nasalisaka na yango donc elongolaka bainfection epuis mwasi akobota elongolaka baoyo toloba nini banyama oyo ya makasi oyo bapanzaka makila ya forme mwana te yango ebotisaka epesaka mwana libumu ya mwasi. Voilà, messieurs, dames, tokomi déjà kochite. Lelo toyaki tolakisa bino ba produit oyo ba produit naturel oyo bikisaka bato. Ba produit naturel oyo etretaka na bokoko yango oyo bomona bino moko. Papa lobi azo bikisa rhumatisme, azo bikisa bato baza na problème mabota, azo bikisa hémorroïde externe to interne. Osumbaka makila chaque jour. Au liara bien te oza na problème ya hernie papa toyoka ki pe sur la hernie au traitement hernie na zosuwa yo na traité yo kaka na kisi yo ozomono pe etraitaka malamu mpenza kotika so nzambe asungi etiki yo donc awa bobenga biso partout bato boza na ba problème na santé boposer ba question na bino to répondre bino toyaki kosalela bino musala na province oyo parce que toyebi awa nde source ya banzete toyebi Équateur eza na ba richesse nango eza nzete et puis bakasa nde tokotambola partout tokolukela bino ba solution bokomela biso na ba numéro eza wana bobenga biso papa liloba nango ya suka na bato nyonso bakotala biso ezani bon napesi kaka mbote na bino bayo bokumeli ngai merci na nzambe ya pambola bino po na yebaki te ke bokoya kokutana na ngai mpo nayebisa bino bolamu oyo mpo nazalaki kosalela yango kaka soki moto namoni ye na pasi bolokola boyebisi boye ndambu ya bato ya Équateur bao baza kotungisama l'Équateur peut-être dans le monde entier parce que monsieur talamaka na poto partout dans le monde bakolanda biso ndenge toza soki boyo baza kotungisama na bakawana akomeli ngai akozwa guérison baka nini oyo lobela bato baka parce que kaka oyo nayebisi yo mingai rhumatisme matonga pasi naza kosalisa nzambe soki asungi yo koyoka malamu hémorroïde kosumba makila to hémorroïde libumu kosuwa na kati mais pasi mosusu te bakiste te basibrome te kasi hémorroïde pasi hémorroïde naza kosalisa mpe bato bazoyoka malamu faiblesse naza kosilisa yango soki nzambe asungi baza koyoka malamu kaya miso oyo ya cataracte lotendi ebandi miso makila mitangisa ezali naza kosalisa mpe bato baza koyoka malamu. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo malelo. Topesa merci na John le patron, to filma Jésus. Merci na Borel Kumba le cryptomane. Et azawana na réalisation. Merci na bino nyonso bo pesa confiance pe fidélité na émission yo.
Bon partager émission pour na esunga bande comme susu o bakutani bazuli bakuya Olanda biso sikate bon partager massivement parce que tous on a besoin il y a ko sauver ba santé à bateau. Merci papa lilo baso ke zali ou bien bambote ko pesa bana bambote na pesi nano na bino bana oyo ya émission nini Tolobela Congo na sepeli makasi ndenge boye ko komelanga na tongo ya lelo pe nazongisi matondi na banganga nzambe nyonso bayo bakumisaki lobi mokonzi po ete nzambe moto epesa bolamu nyonso pe apesi bokonzi na bakonzi ya Congo na pesi bango mbote nzambe atinda bango liboso po Congo ezala na kimia yango wana mbote pe na libota na ngai mama Sara na Elia na Sadrake Jaboni na mwana Jean oyo atiki ngai akatisi na ngambo ya bakanga nzambe apambola misana ekuna aya pe akuta biso. Voilà, merci tosuki awa. Merci na bino nyonso, à la prochaine.